Totinwana muna vita yuasila vita mfulusu muna mkongo dia vima sikimisa mitima meronso ku Kongo buiza fumu nzambe tukimbangu ngeye fuma bampeve ngeye kwa tulendo wa udumuka mu vita do buiza sala sana ye bangunza ma buiza kunata siku ku Kongo buiza fumu nzambe tukimbangu nkole cha koteswa Kongo buiza mani quand vous avez tanto Wiza Katu, alors moi je te le dis c'est le Kongo Wiza fumu to kimbangu tout l'homme le bon vibration ngeta bakoko biso biso bakoko na bino ya ba génération ya ba génération belé to mona na te bomoni biso bilengo botana kati ya bana la bino sala efungola bino oya mobundana biso bolongisa biso mvita oyo otosengage nango oya na biso Kongo ezwa kimpwata tolonga nali kongano simbi kokuranga okotikala watie fo bima bima na koma fumeto kimbangu biso bana na yo bana bilaka toye nakoma fumeto kimbangu lelo bo bimao allez tokende Kindi mama. Allez, on y va. Viens, toi. Non, mais t'as tigaliwana. Oui, tu as émotion. Filme en direct, suis-nous, reste derrière nous. Reste derrière nous, suis-nous. C'est ça, on va l'envoyer à tout le monde. Ok. On est en direct. Attends. Donc, comment est-ce Comment est-ce Juste ça, s'il te plaît. awa nde esika batia bamusike ya Congo nyonso bamusike ya Congo ezaka omoni awa bamusike ya Congo ezaka bamusike ya Congo tu ezaka wana
Vraiment. Pardon. Wasalaka. Oyoyo. Mutano la malade nyonso na nzoto ye. Alors la malade nyonso tout na nzoto ba. Oyoyo voyant. Akengela mboka ye voyant. Voyant yo na talatala. Ya kananzela bino nayo nana besoin. Focus muka, fozoka banu ba ubela ni Afrika. pesanga tondo tokendaka boya komikiko na biso nyonso o baluti na biso venez ici, venez. Maman, tu bloques là, laisse un peu l'espace. omoni baluti na biso yango oyo O mundele mutasalaka fourchette. Mone pa nzoka ite fourchette. tu toyaki nango yango oyo toyaki na balutu ozomona En ivoire en plus. en ivoire En ivoire. Vraiment. ye apesaka mabota ye azali yeyo mikishkishi oyo ezali ya bapende oyo ya biso ya moto mama bakangi bino na kati po bobima te bazwi oyo nyonso bakangi lizibu sala makala fongola lizibu fongola makala boya awa je vais t'envoyer cette vidéo. Omoni ah pose yango ya bien. Ye mutano opesa bino ba message ni histoire qui. bon boya otasiko esquelette ya roi na biso boya totala esquelette ya roi na biso na bisika Se fait tout ça? Tout ça de Nanouche. Hein? Nanouche, ah ok. sika mosusu esika bani ezali oyebi esika babiloko mosusu ezali otikana banyama na biso vene Mtadinanga. Tu rentres là-dedans. allez on y va Petit Kabango, ceux qui sont derrière nous, on doit faire le. Ok, tant pis. On doit faire ça. Le Mutamba, le doit être là. Il est pas en haut, moi. oyaka soki ana odepase bolandaka po totala oyo eza essentiel Lion, juste là. Mutambala. Lion là. Kota na biso mbuta. Parce qu'il n'y a qu'une seule sortie. nyonso azotelema kono funa bomai
kaka Congo bato faut pas c'est tout ce qu'on a dans le corps en fait. Quel va minérer la vie? Oh, l'Afrique est pauvre avec tous ces minéraux. Sois près de maman. Ça, c'est le vol que les Belges ont fait chez nous au Congo. Vous avez un squelette à Congo, c'est bon, Rotala. Vous allez voir Congo, venez d'abord, vous allez expliquer le mot important. Venez, vous allez expliquer le mot très important. Vous allez expliquer le mot très important. Vous allez expliquer le mot très important. Oh là là, batambo la bongote, c'est beau, c'est tambo. Ok, boyoka. N'a pas bato ça qu'on va comprendre. Hein? Vas-y bien. Bon. Laisse. Voilà. Bon moni oyo. Koko libisa bisoni na zolo oyo. Posa oyo te. Oza mutu. Esquelette oyo aza mutu. Aza roi na biso. Comment quelque part, c'est ça, elle est là. Une tombe pleine de trésors. Ces jeunes adultes de haut rang est inhumé avec un trésor de poterie et d'objets d'enfer et en cuivre, symbole de richesse et de puissance en Afrique centrale. La réalisation de tels objets requiert un grand savoir-faire et les matières premières nécessaires ont été négociées sur les grandes distances. Donc, Oyo Azali, Azali un prince. Azali prince, il y a Congo. Pourquoi bâtir squelette? Squelette, oh, bâtir pour la culte des ancêtres. Alors, tant il y a des gens qui il y a des infos qui ont pour accommoder, on a mis des choses dans les années avant ça pour la Belgique. Il fallait pas Coco Moko Bayana. C'est pour cela que la jeune Sabino Bobo n'a jamais battu la pote. Voilà les gens qui ont l'habitude. Avoir déjà un squelette, il y a Moutou, vous jouez déjà Mobimba. Parce que, quand ils ont dit pont, il y a Mokili Moli, mon âme Mokili assez, il y a un squelette. Il y a un Moli qui n'a pas pour la cimetière. Alors, mon dernier temps, on continue à savoir faire la mission à Zui, Yamo, Ayenamo, Yamo Baché, Arna, Trésor, Naï, parce que, quand ils ont dit roi, Mobimba, Congo, on peut ça sur Congo. Si on appelle ça sur Congo, on va voir. Mais, bah, bon, bien. Il y a tout, on va me Belgique. Il y a une personne à la sur la Belgique. Il y a un moment où on est entré dans le biso de l'obinini. Il faut que ça biso biloko yoté. Parce que le roi, nous avons connu au monde qui est quoi, nous avons battu. Baza bikiko pas maté baza batu mutu azo vivre dans nzoto ekeko. Alors il y a même tazo diriger bango donc bako pesa biso te pour bango nde bazo sala savoir faire à Belgique quoi sala munduki asala mituka asala ba même asala makambo so se référer ici. Donc on est à temple munene ya Congo pour intérêt à Belgique. Vous mona. Alors koko biso to tozo kene to yeki pamba te ba bino bona tseli biso tina lizibu eza simbo efongola makambo. Na ye na kombo ya Kimbangu aza nzamba sali mokili mobimba na tiki lisibu awa ate kanga ke fongola po eza simbu e fongola makambo alors nga na tiki lisibu na kombo fu nzambe Kimbangu o ne se kana na tiki lisibu fongola ata ko kanga maki abima po ko vanda wati ko ko fa zonga na kombo de ntoti la ko sali sali bima pe bo bima pamba te bo so misala bango makambo bango basali ko bima na bino abo panza Belgique ko bima na bino abo panza Europe fo sango yo kama awa ko bima na bino boko bima pamba ate to yo ka sango bo panzi Europe suka na bango sala makoba ko kanga bino bo ete po ba utiliser bino pour l'intérêt na bango biso to ko exposer corps na bino bo ete eza soni ba humilier biso ba na bino ba humilier biso ba koko na bino yango na sengi na komba ya Kimbangu kalunga tulombele mudia nkembo watata nzambi ya mpungu ukumba fumu nzambi yetu Kimbangu beno batata bampungu tulendo na bengi bino na mukula mulimo boyao ezanga ichikeva simbili la chizami manyemo na sengi na komba na bino bakoko ndenge bozali awa
nzoto fo bima milimo fo bima milimo fo zonga bisike zalaki bakoko bo bima na bengi bisiko za na mokila molimo yokinga bima buka a lizibo ya après ça les sauve bima bima buka bo panza a bimisa batu nyonso fo bo zonga mabe salama ki to ndimi yango kasi bo limbisa il faut bo zonga bandi ko libiso ba bena Kongo mingi bakoko musu basalaki mabe batekaki bino kasi bo limbisa biso to tindami na mokili ya molimo yango tozaba na bilaka ya kimbangu fula mwana fula mbevu yene fumo bampeve ye mokonzi bampeve nyonso yango na tango bima okende bozonga kobima na bino fo botika elembo il faut bopanza Belgique il faut bopanza Europe bopanza bamboka na nyonso mpo basalaki mabe mingi ntango infweni mpo bafuta mabe kati na mokili basalaki ingeta ibobobo ikobo wana isibu ya moko ok Viens avec moi. On va aller faire pipi. Allez, venez, boya. Oui, mais tu le canal, il faut que tu aies On peut contourner. faut contourner, ouais. Venez vite. Moi, on t'a la bite, quoi ça? Yaka, moi, on t'a là. Boya. Venez vite. Boya. Ouais, caméraman. Les hommes, image importante pour ça, là, où ils ont image. Ça, c'est des images très importantes. Au moni et qui est comme au moni. Babi Yoka. Un Christ est un objet qui contient l'esprit d'un ancêtre. Il pouvait prendre plusieurs formes, comme ici une représentation humaine quasiment grandeur naturelle. Le Christ est confectionné par un ganga, un esprit rituel qui lui donnait sa force magique. C'est ça, il est appelé mangaka. Statue comme une mangaka, Azamutu. Alors, Boyoka. Mangaka devait avoir l'air redoutable en enfonçant des clous et des couteaux dans le tronc en bois de la statue de Nganga pouvait inciter l'esprit qui l'habitait d'agir. Aza force mouvement. Pour ça, la makamé, j'en connais Mangaka, au statue de la mission. Donc, Azali et Kiruga, c'est la salle avec oyo asa ya voyage komo na ye mawenze komo ne mawenze ye ne mtu asalisaka maladie du sommeil yeyo mawenze di maladie écoute la vie et ye ne mtu asa responsabilité ya maladie du sommeil alors kuna sana miroir na libumu miroir kuna voyance tout ce qui est miroir tout ce qui est ezali ekeko miroir yaza voyance mpona komona makambo yango aza na miroir na libumu oyo tu obozomona mutambala yo bakoko visible yango ofungola makambo nyonso ata bakadene kanga ibobima bopesa maladie du sommeil na Belgique na Europe mobima bazwa maladie du sommeil maladie moko eyela Europe pandémie moko eyela Europe ezwa banoir te bino mobima bopesa maladie du sommeil na babelge na makambo basala nakoma funza mikimbango visible ofungola ata bakadene kangaki milimo ebima esitoyoka sango nakoma funza mikimbango Modèle à vie. Modèle à vie.
Tu me vois, toi? Viens avec moi. L'Égypte antique, c'était nous. Les pharaons de l'Égypte antique, c'était nous. Même sarcophage en Égypte antique, les mêmes besoins par la bisso. C'était le Bénin Congo, c'était le peuple Congo qui a construit l'Égypte antique. Ceux qui ont besoin de l'Égypte antique, il faut pas zonger dans la carte à Congo d'Antoti là. Donc, le sarcophage, les alliés de Bando Kunda, na bisso. Donc, toi qui as un développement technologique en Saranatin, Mundele ne devait rien nous apprendre. Mundele va apprendre à mission Loroni. Quand la mission est à vol, na vol. Ceux qui misent Mundele à Guinée, donc, tu l'as fait à Calesso Abraham. Justement, il y a Bango et Zatika, il y a Moïse. Tu l'as fait à Liputa, il y a Sarah, Ezate. Vas-y, la montée. la montée. omoni bikeko na biso nyonso eza bamuda na biso les instruments oyo eza mpona baart bato babinaka omona eza bango oyo eza bapende chef pende posséder des maisons cérémoniales dont le fait de surmonter les statuts de femmes pour protéger le village omoni bakotala venez voir venez makelele te venez ici venez omoni statue ya bapende statue eza bapende ebatelaka village mwasi azobatela village mais mobali te mais mwasi azobatela village vous voyez la port la place ya mwasi par la biso oyo ezali statue ya mwasi azobatela village yango awa le chef pende qui possédait des maisons fait surmonter dans les statues les femmes qui protégeaient les villages okozazoba ndenge tala nzungu tala mbunda venez voir boya s'il vous plaît venez omoni croix te batieli biso baotiela so na babible mpo omona biso bana biso mpenza alors botala croix on avait la croix chez nous mais eza croix ya jésus te yango awa les Portugais ont introduit le christianisme en Afrique centrale à la fin du XVe siècle. L'imagerie chrétienne s'est toutefois répandue bien au-delà des sociétés qui avaient adopté cette nouvelle religion. Quelques siècles plus tard, les missionnaires européens ont trouvé des croix et des Christ chez des peuples qui n'avaient jamais été directement en contact avec la religion chrétienne. Ces peuples utilisaient ces objets notamment pour guérir le malade. eza mpona kobikisa yango bomonaka pave na banguza nasimbi croix croix ya kotya yesu na ekolusu te yango nayebi nyonso tuti mais oyo croix wana babenga yango croix dacadin oyo eza na suka na bijouterie bakoko baexception ezaka croix dacadin ezali ya biso mais ya jésus te po jésus azala na ye pe te barome bande kopendre nde bato donc croix yango maintenant pour m'expliquer Banabiso, prolifération des églises à Kinshasa et RDC, pourquoi l'église Saint-Sinaï, miracle sur miracle, ministère paradis retrouvé, église Saint-Jérusalem, pasteur Kassou, assemblée chrétienne, les églises de masque na biso yango
Vous voyez, ça c'est ce que les trois Congos ont fait dans l'histoire de l'humanité. Oh, les trois Congos Basala, oh, Brazza, Angola, Kinshasa, Basali. La richesse du Congo. Yango. Pour la visite les Bénin Congo, l'équipe de Bénin Congo, le 30 juin 2020, date sacrée pour le Congo. Les Bénin Congo sont en visite à la musée de Tervuren, la Belgique. Mais c'est terrible. Ils ont travaillé dans la métallurgie, basala bambunda, basala musique, et donc avancement à Rosakanate, mais c'est trop d'émotions, trop d'émotions. Donc là, on a une jetée, on a qui mais on a qui bateau mayeli, on va sala makambo minene. Bakanga biso Congo. Statue oyo, ils allaient glorifier Mwasi. Ils allaient bayombe, ya bataba Congo. Ils allaient statue mo basalango pona ko valoriser Mwasi. Ils ont même essence à Bonzambé. Ils n'ont même pas la chose à maman. Ils n'ont même pas la chose à maman. Voilà statue en moi. Donc, Bakanga Congo. Congo est ici. Statue comme on a eu, comme on est un femba, statue comme on est femba. Azali statue à Mayombe, après ça Mabota, Asama uniquement yango awawa. Il s'agit probablement des reliques du culte de fertilité féminine remontant au 19e siècle. Ce qu'on a botaté, ce qu'on simbie n'engaza ato bengi femba. Kozi mabota. So ba kebele ba botaté, ba que nous avons kisa minele po boma ba ya za kisi mo ba on dit ça va. Notre rive femba. Comment on a femba là ina on a femba là pour ça makambo. Maman passe. Pas comme maman passe. Oui, il y a des enfants, il y a maman. C'est pas possible, regarde-moi ces œuvres-là. Ils font quoi ici? C'est une famille. Trop d'émotions pour rien. Mbuta. Ils ont représenté Mwasi, donc ils ont une prêtresse initiée dans ma communauté, il y a spiritualité na biso. Parce que la spiritualité c'est bon maman. Il y a guérison. Disciple Fongola, Bafoko Babima. Disciple Fongola, Bafoko Babima. Disciple Fongola, il y a Simba. Tant que vous Bobima. Il y a Yébsi na bino, après si nous avons Bobima. Tout le monde a la bino fita oyo, Kolonga. Bobima. Mbuta, oh, muto azwa te lubike. Actuellement représenté arc-en-ciel. Il capte les esprits des défunts au moyen de deux crochets. Hier, à Zapua Benga Bakoko, à statue Oyo, parce que comme on est arc-en-ciel, il capte les esprits des défunts au moyen de deux crochets et les renvoie à la terre, où ils se réincarnent dans le corps de nouveau-nés. Parce que bateau au bazar la difficulté, au bazar telengana, il y a Moussa na ba benga ye, ba bengi ya ka zimo ni mwana, azongisi na limimo mutu kwa bota ba lisusu, wa tatika kote. Abatela ka kobota ya bato. Yango il est
Babima qui était servi à résoudre des problèmes personnels ou familiaux. Lié à ça, même qu'on résout des problèmes familiaux. La famille, instabilité. Elles ont protégé la famille. Elles ont pris ça ma botte. ya biso kindoki me bango bazwi kindoki na biso bakangi yango balobi oyo kindoki me bango bazwi yango bakangi yango attention te ezalaka moko te mama bokoyokoma lelo mpo bakokomaka bakombo bebena kongo na mise ya kiakunda eye kobotola kinkwanza na biso lelo le 30 juin 2020 toye mpena kosala mosala na mise ya tervilene mpona torekipere héritage na biso Esthétique. Regardez-moi ça. Mundele. Incroyable. Sulfureux. Oh, Rwandais. Bah oui. Bah oui. Parle aussi fort, on dirait que... Rituel et cérémonie. Omoni salon. Omoni salon, maman m'a eu longtemps. Omoni salon. Rituel et cérémonie. Salle oyo, ils ont un rituel dans la cérémonie basala. Tout le monde va utiliser l'ina. C'est comme rituel et cérémonie. Salle wap. Ok. Moniteur chef flèche. Cette salle, c'est pour les rituels et les cérémonies. Quelle cérémonie n'a rituel basala? Invocation, on a la musique. Après, on a passé Kassongo, passé Moutongo, passé Moïse Miché, Babi Kioko, Zaneskota, Mindele, Yobisaki Bandekunanga. Rituel, Babi Salo, la flèche Baché, Babi Salo, to outil, ça la rituel, na cérémonie. Quel rituel basala? Basala la invocation à Batouana, sur Babili, après basala la Belgique. Boya Royoka, venez voir, venez, frère, venez, Yaka. Maman m'a dit. Comment il y a Yaka Belgique à ce moment amène à ça qui n'a mon quel côté. C'est aujourd'hui qu'il y a maman la Taliamo dans la flèche. Dans la flèche, deux flèches et saliboué. Pour la relax, ça va comme une rituel et cérémonie. Ah, comme une néerlandais, là, un rituel et un cérémonie. Donc, comment ça, loyo, et quand ça, ça, là, rituel et cérémonie. Ah, ils ont misé. Donc, cela veut dire que c'est ici, ça se passe le rituel la nuit. C'est la nuit des bâtiments Moussaka, qui nous sommes en Belgique, en Europe. Il y a en Belgique, les capitales de l'Europe ne peuvent pas mater. Parce que tous les francs-maçons au monde, tous les francs-maçons au monde, il y a en Belgique, pour les gens qui sont congolais. Il y a un rituel, il y a une cérémonie. Il y a un squelette, il y a un cocoana. Cocoana télémi. Après, c'est oh, dans la visite, il y a un ah, c'est bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, on va faire l'invocation. On va faire l'invocation. Kokowana, attends, Yoki. Kokowana, a bengi ba bisimi de baza ba bini. Après bisimi wana ba canaliser makambo ça pour la Belgique pour l'intérêt na bango la défaveur à Congo. Vous au monde. Donc, jamais au point que kota awa.
tous les biloko la violence, parce que l'entrée dans le binin, donc on peut s'arrêter à monter. Ils sont même prêts à reprendre physiquement pour la donc pour tous il faut qu'il paye. Il faut tout ça le travail en amont ya molimo. Milimo offre bima et ça les désordre dans la Belgique. Il y a un monde qui a tout ça la banine au bateau on a ça fou. Mais tout ça les gens il faut pandémie à Sigezoya. Bon tu la mutu la bino, bon Canada ta lelo de tous ali awa. Pandémie à Sigezoya l'Europe ko pour le coronavirus. Milimo ko bima et ko bebisa mindele ba kufa pe bele. Alors bah il de bozongo. Mo yindo ko na ko yokate ko za la victime na ngoma la dossier aturo. Pour le yokate. Parce que biso to zo le cas to zo boka ba lizibo ko to yebiti na lizibo ba ko ba yebisa ka biso tina na yango. Lizibo salama bongo pona ko fongola te iloko salami. Donc ndenge za awa eza fait na bango ba ko continuer ko fana ba ndeko na biso awa te po bikeko eza batu mobimba bakangi. Est-ce que vous comprenez? Tant que fouti 12 euros pour toi que la coco n'a pas la coco n'a pas fouti 12 euros. Balinga d'abord à 12 euros, balinga la bikeko, balinga la makambe belé. Balinga pe na mutu, ça fait tourner l'économie de la Belgique. Non, ba coco na biso. Siko ba pasteur là ba zot local. Alors ba pasteur. Tant ba on ba pasteur, biso pasteur. Passer 1000, va passer qu'à 15 à Moutombo. Même il faut que les Karolobaka, Marcelo, Bino Nyonso, Botika, Badeni de Sotika, Babuzo Babosala. La presse qui bino des avertissements, la Como ya Fumuza Mkimbang. La série qui n'a pas coco, tu vas coco, va passer des avertissements de Chetika du Moko. Soit bino va continuer à faire endormir Pepe Congo. Troisième avertissement pour ça la AVC. Il faut pour ça l'accident. Il faut pour comment va Kisengi. Donc senga na bakoko cette fois-ci baba na roboma kabino moko pour ça la malaire ya Pepe Congo boza ba complice na roi belge boza ba complice na roi belge na ba pape Nicolas XVI ba batona nyonso ba franc-maçon ba illuminati ba complice. Alors le pasteur congolais arrêtez vos conneries à Bouzomana il y a Jésus à Zambou Kadiam Pemba arrêtez vos histoires na lokuta pour les avoir endormi Pepe Congolais tcha bona bohumu et kabola bona ba setre na bango. Alors, bon, vous voyez les Bakanabiso. Alors, libération de la spirituelle. Ceux qui vont passer vont continuer. D'ailleurs, tu as besoin de des avertissements. Coronavirus, au moment où vous faites belé dans la poteau va passer. Beaucoup faites belé. Il y a mis ça tout, dans vos 5 à la batata, dans vos 5 à la ballon. La combe pour nous amener qui va. Bango va s'en charger la bino. Comment on a ma casse au bête à bino, mais Bango va au bête à bino durement. Il y a un qui va avertir bino, même la famille n'a pas. Pour la famille n'a pas passé à la poussée des apôtres. Ok, Bobima na Makambouana. Bobino peut voir au Koufa, au Koufi na bino pe. Pour vos hommes, pour ma battre au Koufi na bino. Même la passé, la famille n'a pas passé à Bazali pour Koufa pour rien. Alors, Botika va bouger bas. La famille n'a pas soi-disant la chrétien va pour Koufa pour rien. Botika la bouger bas. Pour vous trouver une Kimba Mazate, n'a pas coco. Tala Makabasa la Bisso, Nicolas Boulot, on a sur la société. Alors, Botika Makambouana. Et pas la chrétien sur le mot rituel. Amona bondo babi ozandoki okoki antichrist osimbi kisi soko bimisika likamba rituel awa bakomi makamba ba rituel c'est-à-dire que ça le basala ba rituel ba culte na ba basala na Congo le 30 juin 2020 biso toyaki awa na ministère ya Terville le 30 juin sala musala bande ko na jantotila ekangola le 30 juin indépendance wana to kontara yango te notre indépendance était le 4 janvier 1959 vous tapez ça biso za fumukimba le 30 juin to fêta yango te zali la création de la République démocratique du Congo. La République signifie la franc-maçonnerie, le pays des francs-maçons. Il y a un débat le 30 juin 1960. On va célébrer à voter, c'est donner encore de la force à Grégor ou à la franc-maçonnerie. C'est fini, niet. Bichon a bouté à l'autre moment qui est Grégor ou à la franc-maçonnerie, la République démocratique du Congo. Tozongi na Congo diantotila, Congo ya bakoko. Tozongi na Congo luba, Congo kuba, Congo mongo, Congo yaba mboka na bichon nenge zaki na Congo na bichon. Alors makamba pamba to yepi amote biso tozana contre makamba la République démocratique du Congo na te poto yebi amote déjà kufi. Tu veux rappeler bino bande ko na biso lelo pour comprendre pourquoi tout cela dit déplacement au moment na ndenge bena Congo yepo la sabino tala makambo tozana ngo tala babilo ko bele sali alors réveillez-vous peuple Congo, il est grand temps votika ba pasteur
bapasteur bazali le système néocolonialisme au basala bamindele afa bakende baformataki bapoliticien baformataki bareligieux baformataki baéconomiste batola nyonso mpo bazwa moyen kocontinue impérialisme ya mindele na mabele na biso. Regardez là l'impérialisme comment nde bazonyokola biso alors babiloko na nyonso il faut totika yango totika balangue na bango totika manière de penser na bango totika babiloko na bango nous devons être nous-mêmes botala mindele baya kotala biloko na biso baza te na kilote ya Abraham te baza te na sapatu ya Moïse te baza te na kilote ya Abraham te kilote ya Moïse eza te elamba ya Jésus banda kolata eza pusala ndeko na ngai alors boyoka ngai nulle part bokomona kilote ya Moïse nulle part bokomona kaleso ya Sara nulle part bokomona lipapa ya Abraham nulle part bokomona liputa ya Jacob butu moko te bokomona babiloko na bango te mais tout ce qui est à biso imaginez 100 personnes bafuti 12 euros c'est combien la Belgique a gagné l'économie na ye tokoti 15 personnes et on a payé filmanga na zolo bato okende tokoti 15 personnes on a payé chacun 12 euros combien la Belgique gagne na biloko ya Congo économie à Congo vous voyez donc bozomona bandeko na ngai donc po bocomprendre eloko moko ke bazali koexploite biso bakangi biso mpona mboka na biso sans compter bato misusu baye awa sans compter bamindele baye kovisite toza na kote mosusu eza na musike kaka ya Koffi Olomide bamusicien na biso nyonso baoke jazz partout uniquement kaka ya bango ezali bamusike ya bakofi ya bafali eza awa donc musike mosusu ebetamaka te ya Congo uniquement Congo eza kozomo alors bandeko na nga il est grand temps bocomprendre que l'impérialisme il peut continuer à faire détruire biso botika babiloko wana oyo bazokosaka biso ezali description mpona biso po tozala bien te lobi alors tozokende mpe kozomona nde tozokontinue kovisitaka kozomona bamakambo nyonso tokende omoni azosepela mpo akofutela mboka Kongo